Bonjour, bonjour, bonjour la Chine, bonjour, bana membre, bonjour, ba maman autorité, bonjour, maman Namukondi, bonjour, maman Norvège, bonjour, Suzamaba, bonjour, Aimé la Donna, bonjour, maman Mylène Mondier, bonjour, Karine Mokondi, la baronne, chef Nabiso, star Nabiso. Karine Mokondi okolimbisa nga, mama na Mokondi okolimbisa ngai, mama Norvège bokolimbisa ngai, na bao nyonso bokoyoka video oyo. Bozwa ngo na ndenge ya mabe te, s'il vous plaît. Nalingi nalobaka eloko moko. Botika, s'il vous plaît, la Chine. La Chine namoni ke vérité soki eza na kati ya munoko, tolingaka te. Siko nalina tu na la Chine, bolingaka nini, tofingaka kaka, tolobaka makambo ya vérité. Parce que toza ba mikolo, toza bana mikete, bana mikepe batalaka, ba émission tosalaka. Biso pe toza ba mikolo, tolekaka na ba émission tolobelaka Karine Mokondi. Karine Mokondi pe ayokaka makambo tolobaka. Ayokaka, na ya mabe, na ya malamu, ayokaka. La Chine, nazomona ke toza million ya bato batalaka Karine et toza na million ya mutu na compréhension na yo ebele million de compréhension na kati na biso mutu na mutu aza na compréhension na ye. La Chine eloko na ye naloba kaka pona nini so bato pona nini soki tolobi vérité so nalobi tolobi eza biso nyonso nanga na kati. Mais pourquoi il y a toujours critique entre biso na biso? Émission o boko yoka, boko limbisa ngai. Soki na ko blessé bino, bolimbisa ngai. Franchement, eza mawa pe pasi la Chine. Eza mawa. Na bandi nano, première chose, likambo nini leketu asali mabe nini leketu alobi. Mabe nini leketu asali. Leketu alobi ka vérité. Leketu alobi ka vérité. Akaboli Karine na batute. Botika. Totika la Chine. Leketu akaboli Karine na batute. Et puis akokabolaka Karine na batute. Leketu alobi ka vérité, hein? Leketu alobi ka vérité. Alobi vérité. Alobi est-ce oye o souhaité ka ba méconnaissance parce que c'est normal ou oye pona ba propre intérêt na yo ndengo fongoli chaîne na yo po otala maifo ya envers Karine Mokondi ou eza bongo ou batindi yo. Leketu alobi makambo ya mabe te la Chine. Ba mama batata bandeko. Leketu alobi mabe wana te. Mais apekisi Karine te asala relation na Fifi. Karine aza pe mwana muke te la Chine totika pe makambo mususu. Tozalaka ba fan na ye. Mais ayebi nini o asalaka no asalaka te Karine. Mutu na ezalanga mutu na oloba. Naza pe na ba faiblesse na ngai. Bino pe bozalaka pe na ba faiblesse na bino. Ezala ba mama ezala ba tata. Mais tokoma jusque là te. Tolobi te ke toza wana te pona kopanja ba relation a Karine. Non. Botika ko mélanger makambo. Tango tolobaka likambo parce que mutu wana sa azwaki déjà problème na Karine, yango wana intérêt yango wana tozoloba, intérêt ya leketu yango wana. Parce que leketu ayebi pourquoi azoloba bongo. Ayebi pourquoi azoloba ndenge wana la Chine. To condamner leketu te. Voilà natiki côté à leketu. Siko na komi côté à mamana. La Chine, mamana za mutu aliboma te. Mamana azali mutu aliboma te.
aza mukolo bamisusu kutu baza bana na ye bamisusu baza baleki na ye tango ayaka koloba na chaîne ya Mère Fashion ayaka te po apanza bato ayaka te po akimisa bato ayaka po na Karine kaka ayaka po na intérêt ya Karine ayaka na intérêt ya mutu te ni ya Mama Fashion toyebani na mama na te la Chine mama na monanga te nga pe na mona mama na te kaka nde na chaîne tokutani po na Karine aza ni famille nanga ni yaya nanga na akomi yaya parce que aza mukolo nanga et puis komi famille parce que tozolobela Karine mais la Chine bo mélanger makambo te mama na kokosanga na ndenge nini boyebisanga nanu mama na kotianga na baerreur ya nini mama na yende kosala intérêt ya Karine soki nazalaki na chaîne te mama na palinga ya te potango nga nazalaka kala nazalaka nayebaka mama na te nayebi mama na parce que nga pe naza mutu ya Karine mama na pa aza mutu ya Karine yango wana nayebi eza pe lokola bino nyonso bozoya na kati ya chaîne na Mère Fashion bozoya po na Karine bozoya po na Karine bozoya po na Mère Fashion te soki nazalaki na chaîne te bolinga boyeba Mère Fashion te donc to mélanger makambo te la Chine s'il vous plaît nazo senga bino penza ba pardon to salela Karine promotion to tika mama na tango alobaka likambo ya solo toye kobebisa ba intérêt ya bato te s'il vous plaît naye kokabola ba relation ya Karine te s'il vous plaît naye kobomela Karine kokabola Karine na bato te s'il vous plaît la Chine toza la Chine soki ezosimba tomonaka po na Karine eza intérêt ya Karine tango tolobaka likambo eza intérêt ya Karine parce que biso nyonso tolingi Karine biso nyonso muto alingi Karine te koleka mama Charlotte azali te apa mama Charlotte biso tolingi ye en tant que fan na biso azali leader na biso aza star na biso donc to mélanger makambo te nasengi bino penza bolimbisi penza naza mutu nazali bende te s'il vous plaît naza mutu nazali bende te de makambo mosusu bo éviter koloba naye kokabola naye kobomela Karine ba relation na ye te tolobelaka moto oyo asa azwa problème na Karine nde tobangelaka yango wana tolobaka tozobangela Karine parce que asi azwa baku ebele mais tozosala te tolobi te ke Karine tolingi te azwa mobali tolingi te ke azala na relation botika komélanger makambo bolobaka makambo oyo eza na nzela nasi na remarke bino bolingaka tofinga comme tozofinga te yango wana bokomi kozwa siko bokomi koswa kote ya biso entre biso na biso eza bien te tolingi makambo so ya kofinga te mais soki tozoloba makambo ya vérité nini yango ezoderange bino eza ka vérité tozoloba parce que toza pe ba mama mibimba toza na bana nga naza na bakoko mama na komi na bakoko te malgré aza mukolo na ngame aza na bakoko te me nga naza leki na ye me nga naza na bakoko e bana wana na biso batalaka ba émission bana na nga tu baza abonné bana mama na baza abonné ba misusu pe wana la Chine misusu wana pe bana na bango baza abonné mais tozalaka te tosalaka émission ka kofinga soki eloko ya kofinga eza te to kofinga te quand même siko so tolobi tosala promotion bokomo bota ba makambo mosusu eza bien te nana nga kokabola Karine bino kansaka Karine aza pete Karine aza pete te Karine aza pete te soki Karine akoreproche nga likambo akobenga ngai aloba na nga Mama Fashion boye te et puis Karine tango pe aza na posa akoloba en public akoloba botika nanu kosalaka boye eza bien te siko finalement tolingaka nini na vie tosala émission tosalaka émission te nazotuna bino siko ba question totika kosalela Karine ou tosala parce que so tosala ekomi ngambo soki tolobi likambo ekomi ngambo mais bisika bozokende bozomona bangambo te
bozomona bisika kotaka wana bozomona ngambo te. Siko troisième chose bozotindela nga balien nalobaki lobi non nalobaki lobi ke botindela nga balien mbo à Paris te. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec clip ya mbo à Paris? Nga naza mutu mbo à Paris te. Boloba na nga te keza ba fauche bato misu bazotindela nga naza ba numéro na bino eza ba fiche na koma ba kombo ya moto na moto. Siko bolingi nga naloba ke tel mutu atindeli nga boye wana pe naza pe na kibomoto lisusu te. Metan nazoloba botika kotindela nga bali ya mbo à Paris. Boza ba mikolo nga pe naza mukolo. Mais la Chine totika nanu boye. Soki bokangami na likambo kaka ekomika bozo kipe lisu makambo ya importante bokomika koloba makambo ezanga tina. La Chine bolimbisa ngai ye na ndenge ya mabete nazosenga binoka naza mutu naza libende te. Parce que makambo mususu ezoswa makambo mususu nalekisaka na ngango. Mais eza te tu na banda pe kolekisa te parce que naza mutu lokola bino. S'il vous plaît, et totika pe ko mélanger makambo. Tozwawa siko ojiste eza nini. Siko leketu ngamboni leketu amemi. Leketu so asali mabe Karina koloba na ye. Eza bien te mama na soki asali mabe. Boyoka ki lobi direct mususu wana. Ya 13h. Mama na lobaki na Karina. Boyoka émission na tiaki Karina na copain na ye. Boyoka ndenge Karina zoloba na mama na. Mama na lobaki na nga na koyoka te soki mutu azolobela mabe na kolobela ye mabe. Mais siko eza nini? Bolingi ka tolobaka entre biso na biso. Finalement. Mais nga pe nazaka compliqué, nga pe naza pétété, c'est pas parce que na sekaka nde bozomona nga na yebo loba te, na yebo loba. Na yebo loba. Tout ça est la Karine Moussalako, s'il vous plaît. Tout ça est la promotion, s'il vous plaît. Nazo senga bino vraiment ba pardon la Chine. Pardon. Tout mélanger ma kambouté. Nga na yete pona kabula Karine na ba relation na ye. Et puis mutunyon sazo ya na kati ya chaîne azolo ba yete po aboma relation à Karine. S'il vous plaît. To yete poto ya opelisa moto. Botika biloko wana. Voilà la Chine asuki wana. Bye. En tout cas naza un peu moi kosilika mais naza mutu mo na kanga kanda te. Naza mutu na kanga kanda te so na lobi boy et après na bosani na ngai. Mais to réfléchir na makamto zo loba. S'il vous plaît. Ciao la Chine.